Mbote bandeko. Ya solo bongo penza lelo toye lisusu toye kaka ya solo bongo kotangela bino tango nyonso ale a mama yemo. Ale a mama yemo ekongo bani solo bongo penza na nemwa dansemi longia kongo ne makandala. Yango na lelo toye totanga gimbaleleki yango lelo toye susu kotangela bino lisusu po tosukisa yango mokolo lelo. Na yango na ngai wa bino Zikoti Mayuma tembo ya mwanda. Ngudiame vuilu muruvula la bwende, sediame vuilu muruvula la kindamba, idina mono imwe, bwende kindamba. Ya solo bandeko, yambote to tatamana, kotanga mukanda na biso sengi tutsila bino nzembo, nzembo oyo, eza pena nzembo oyo ezolo ba makamebele, yango na efale tutsila bino po. Tozomona mboka na biso mabele na biso ya Congo mwa bouleversement ebandi koya malembe yango wana efali totsela bino banzembo oyo biso toyemba na bululu ya Congo oyo ezokolakisa ke makambo ezali koya pe bitumba na biso oyo tobundaka matondo. Matondo bandeko bangai, matondo wa mingi na bino nyonso. Na yango wana esenge na biso to limbola na nzembo oyo, nzembo oyo elobi makambo ebele oyo ezoleka lelo pena na mboka na biso esengeli te biso pe to telemisa pena kango ya Kongo, to telemisa to loba pamba te mupepe oyo ezoya etatamana po ete mboka na biso ya solo pena ekangolama. Na yango na bokomona biso na bundu ya Kongo makambo nyonso ezoleka to senga kango mikolo nyonso na ziko bundu ya Kongo. To senga kango mikolo nyonso. Bokomona ote bozola nanga makambo te banzembo oyo ekomama banda kala. Mama kesa na biso ya Kongo den fois na ziko ya net tuti ya tia bangonde penda batu bayemba esika oyo baya ya miezi mwana muke donc soko tali azinga zo yemba na ndenga zo conduire lo yembo zo yeba penage PV nemto etwa disaye donc baya ya miezi mbayema banzembo oyo mwana muke obuzuga azo tambusa lo yembo ya solo mo bela bandeko nzembo oyo liboso elobike dukulante mo ya lendo ezali nguya makasi na batu nyonso tu ya Kongo na makesa mabunduli ya Kongo pe na Kongo mobimba pamba te bazo makasi bayeba kokokisa mokano na yo tata Vita Mpulusu
donc bitumba ya lobiko ozomona donc ba anticiper makam auto mu peuple auto ozomona lelo ba anticiper ki yango donc na bundu ya Kongo ba anticiper yango bango bazwi yango makomi wana ba yembi yango na nzembo yango ozomona susu tozolo basusu ntemo wa zola bolingo mutu folinga mabele na yo ifolinga mboka na yo osoko lingi mboka na yo okozala okocha bimpanganza na kata mboka te okoya na mobulu te pona zolinga kosalela bakombo biloko bapaya te yango nazo utiliser kaka bon wala nakoti kaka po tomesana bongo yango nazo kosalela kaka monoko na biso bimpanganza mobulu buzoba ekolinga te po mboka na yo kolinga te buzoba eya yango na tolobi ko ntemo tozosenga ntemo ya zola bolingo ya tata nzambe ekita na bayindo ekita na bakongo ekita na makesa elakisi kaka ntango yo ozobundela mboka oza kesa moko ntango boza ebele bokomi makesa ntango mosusu bato mosusu bazwela yango ndenge mosusu mpo biso na bundi yakongo tosalelaka monoko na biso lokwa tosala monoko na biso bamosusu bayebi yango te yango moni balingaka kosala biso lokola mwa bato moko boye mwa ndenge mwa soki ndenge nini te mpo soko mpo okepa bangwandi kaka mbongo wana kombo wana kesa bakobenga ngo na kingwandi okepa balokele banande bakobenga ngo mpe kaka na monoko wana motu azobundela mboka oyo azobunda bitumba ya molimo bitumba ya mayele na bitumba ya mayala donc bango nyonso bazaka bamakesa ezala ntango yo okendaka epai osambelaka wana oza kaka kesa donc yango wana balobi ke dukula ntemo wa zola kitisa bolingo limiere ya bolingo ntemo omoni ntemo ntango ntongo etanaka moi ntango ezongala ntemo yango wana babengaka ntemo place molili ezali ye aye kolongola molili donc ntemo yango wana kitisa moto ya bolingo yango mpena esengeli kitisa moto ya bolingo na makesa nyonso pamba te babundela mpo bakokisa mobeko ya tata nzambe oyo atiaka na mabele wana mpo tata nzambe ntango atiaka mabele na biso atiaka yango mpo na biso soki oza mokongo atiaka yango mpo na bakongo soki oza na mabele baluba atiaka yango mpo na baluba soki oza nande atiaka yango mpo na banande nsima nango atiaka yango mpo na bayindo nyonso ya mokili esengeli yo ntango yo botami na mabele oyo botami na mabele oyo ya yo esengeli obundela yango moto aya kozwa yango te esengeli obatela yango yango na po obatela mabele na poza na bolingo yango na babike dukula ntemo wa zola tozosenganga na tata nzambe akitisa moto ya bolingo moto oyo ezalaka na motema na yo elata sikoyo nzoto osalela kaka mabele na yo olinga mabele na yo po so olingi mabele na yo okolinga banzete oyo eza na mboka wana olinga te bakata yango soki olingi mabele na yo olinga te banyama oyo baza na mboka wana babanda koboma bango na bato mosusu mpo bango bazokosala nyonso tu mpo yo mpo ozala soki olingi mabele na yo okolinga te baboma bakolo mabele wana okolinga te baya kobotolo mabele wana donc ntemo wa zola nsima nango ekoloba susu dukula ntemo wa ngambo eza mayele yango biso na bululu ya Kongo tolobaka nzambe ya zola nzambe ya ngambo ye nzambe ya lendo ezali kaka trinité universelle mindele balingaka mboka na bango yango babatela yango balingaka yango na mayele yango na batongaka yango babongisaka yango ozomona balingaka yango na lendo na nguya yango na basala baarme mpona kobatela mboka na bango mpe bazokokamba bayimboka yango wana kaka biloko misato balembi na nzembo wana po toyeba kozala na bolingo ya komibatela ya kobatela mabele ya kobatela mboka kozala na mayele po osunga bato mboka wana esengeli yo okreye osala biloko oyo bokosalela na mboka wana mpona kobatela mboka wana esengeli yo olata mpeve ya kedika mpeve ya lendo ya nguya ya makasi po obatela mboka na monguni azwa yango te matondo bambuta na ngai bambuta totatama na koyemba tolanda nzembo na biso kasi esengeli nango tokota nano na likambo oyo toyeli lelo mpo na kati wana toza so na makambo mingi malongi mingi tokozwa wana na mayema azali kolega lelo na mboka na biso na yango wana bandeko bambuta na bayaya esengeli na biso totatama na kotanga pomba te makambo nde toyeli lelo yango wana nalata neno maneti bambuta na bayaya nalata maneti pamba te naza mokokoso te na maye nazali kotanga mbala eleki
tosukaki na esika wapi balobi na biso na nzela na biso oyo balobi na biso les faux prophètes nzela so mibale babi na so les prophètes totangaki bongo ti toye kosuka natangela bino mwa eteni ya suka oyo totangaki mpo nsima nango tokota oyo eteni na biso ya misato balobi ete les pauvres Jésus-Christ donc mawa na Yesu toyeba mpona nini bakolinga pauvre Jésus-Christ donc mawa na Yesu toza ntango nyonso kotanga na mokanda na biso oyo balobi ya solo ete ale ya mama emo oyo ekomamaki bongo solo mpenza na Longya Congo ne mwanda nsemi na Kisasa na mokolo ya mwambe zomi sanza na motoba ti na mvula koto moko kama libwa na tuku libwa na moko oyo balobi bongo na Kikongo ya solo bongo mpenza ya sonama uki nsasa mulumbuki ya nana ngonda ya sambanu mumvu ya funda di mosi nkama nana luvwa ye mosi wani biso toyekolaka monoko na biso toyekolaka pe minoko misusu tozoloba na Lingala tozoloba na Kikongo soki ndeko na nga mulu bazali aye tolobi yango susu apesi ngai yango nalobi yango susu na Chiluba po biso tobatelaka monoko na biso ya Kikongo kasi toyekolaka pe lisusu minoko oyo ya bandeko na biso ya kacopa mobimba pamba te koyeba minoko ezali malamu ntango nga nakei na Mbujimai nakoloba betwabu betwabu tosala betwabu twasakidila wabuni moni biso toyekola ebele toyekola pe kolia matamba po toza na mboka na bango tosukaki wapi esika wapi batuna biso comment se fait-il que leur prétendu Saint-Esprit est incapable de leur révéler les intentions diaboliques de leur maître à penser. Ne sont-ils pas des traîtres de l'Afrique, tous ces prêtres et pasteurs formés à l'occidental? Jusqu'à la preuve du contraire, nous disons que ce sont des Mimboesa Mansuela. Donc voilà, tsuki wana po totangina noa eteni wana ya mokolo tumbalu tulikaki wana. Siko tokoti na les pauvres Jésus-Christ. 99% de prétendus évangélistes internationaux venus à Kinshasa étaient dotés de médailles magiques destinées à leur donner les soi-disant pouvoirs de guérison. 99%. Oyo balobi bongo ya solo bongo bena 99% na monoko lopoto na monoko ya Lingala balobi bongo pena tukuli bois na libwa na libwa kasi biso ba kongo to lobi te 99% to 99% biso ba kongo to lobi te louvois yevois buki kia louvois yevois donc buki kia louvois yevois wana bandinga na ba kongo bana na ba kongo oyo babotami na poto oyo balandaka ngai to oyo bakoli na poto na mboka ya mputuki oyo balandaka ngai na limboli bino na Kikongo 99 to 99 na Kikongo % na Kikongo elobi buki kia louvois yevois louvois 90 voix 9 buki eza eteni moi pourcentage donc moi eteni na ngona donc po awa toyaka tozotanga kasi tozotanga tozokozwa pe mwa mpoasika ya olakisa baninga na biso noko pamba te mingi bayebi te mingi bazolanda biso soki azwi biso ayoki makambo na lobi aki atelemeli yango neti aye tout ça otyata kombo nango na kati te nzoka ayekoli yango epa na ngai sangeli olobaka ata moke natuka mbuta sikoti alobaki boye atangisaki biso boye na po eza na bakesa mosusu bambuta na bayaya bakesa mosusu bakesa ndenge nauti kolimbola awa elobi kaka moto azokobunda ntango ozobundela mboka na Kikongo oza kesa ntango bokomi ebele bokomi bamakesa neti awa tomonaka bacombattant barésistant na Kikongo eza bamakesa donc yango wana tokomoni ke nalobi eloko moko oyo osepeli nango to oyebaki yango te olobi kombo na nga mponga mpe nayoka mwa mpwila za ntima wana mwa sentiment désir du cœur elingaka mpe bakumisa nga donc voilà
nenge totangi, nenge batuni mutuna soi-disant pouvoir de guérison. Car ces évangélistes sont convaincus à leur fort intérieur que sans ces médailles magiques, ils ne peuvent pas guérir au nom de Jésus. C'est donc de la sorcellerie occidentale à une opération des médailles magiques, des démons baptisés de Jésus par ces faux prophètes en quête de miracles et autres phénomènes. Merveilleux destinés à épater les naïfs de tous bords. Tout le monde soi-disant, ndenge bazo ko sakana penda na batu na biso na batu na biso na kachopa ne bazo ko sakana na bango donc okomona mwa likamoka mukie bazo ko tala bakomise batu bazoba tomoni susu awa moko na totala video moko mutu moko mama moko moi c'est pena mama munene azoloba ke 666 ezali balakisi yango na nzambe mboko 666 balakisi yango na nzambe ye soki aye kobala mobali esengeli bosala mokanda nsima sanza misato mobali fois esengeli na ye kufa donc ozomona mama ya ndenge wana ye mpo na ye donc aza nzoto oyo ya moto wana elinga mibali donc azoyebisa bana wana mosusu ya mike bazana soki mobali na nga oyo akufi yo fo yingela yo mpe susu okufi mosusu donc ye atikalaka na mokili ale asakanaka na mibali ozomona bato bakomi koluka banzela nyonso oyo esengeli mpona kobungisa bato nzela yango wana toyei kotangela bango ale ya mama yemo mingi moto atelemisinga ntanga mokando eza Denis obuzoba soki eleki mingi esengeli totangaka mpo mwa bato oyo mwa nkama ya bato oyo balandaka ngai bakoka kolanda Denis te matondo. C'est donc de la sorcellerie occidentale en opération tout à l'heure donc les prophètes en quête des miracles et aux autres phénomènes merveilleux destinés à épater les naïfs de tous bords. Voilà. Il y en a même certains parmi eux qui viennent en Afrique avec des prétendus pleurs de Jésus aux mains. Les sages Bakongo appellent cela des simples bimpanganza. Donc, bimpanganza, donc, il a dit que biloko pamba bimpanganza. Donc, ici, nako limbola mingi depo na mona ilonya Kongo mo musika. Et c'est Bimpanganza, des pleurs de Jésus, même les vieillards Bampende sont capables de vous le faire, sans pourtant se dire grand évangéliste. Moi, biloko na mike ya kobiki sabatu ba biloko mike na ba koko na biso ba pende, ba koko na so ba pende penza ya solo ba yebi pe ko sali sango, ba yebi ko sali sango. Et pourtant, Batouana Bazokolo Babamonde évangéliste solo. Non, mais c'est l'évangéliste Koutudi ou Fiona Dianzengi. Donc, ils allaient solo monter pendant solo, mais c'est l'évangéliste, yo tatawo ozobenga évangéliste Koutudi ou Fiona Dianzengi. Donc, ce qui loko ezoko tumisa ngai nako linga mote pembeni na ngai. Wana limoli kaka littéralement. Ainsi donc, on va chercher les bagues magiques à Londres, à Paris ou en Inde. Ensuite, on vient organiser des croisades de guérison des miracles, des guérisons miracles au nom de Jésus. Vous savez, la bateau yo, bakina kozwa ba bague na bango, kozwa ba médaille na bango, kuna ba bague na bango na Londres, na Paris ou na Inde. Si mon amour baye, ko salisa ba croisade na autoro ba eleki, ba séminaire, ba croisade de prière, to ko kenongo, ba to ko zo terre Sainte Thérèse, to ko zo terre moto na moto, to ko zo terre Suambanza, na ngasani kuna na nzela mukali ko tenga na koleli, na fer bois, ba salisa ba makambe bele kuna, ali ba komi o donc baye ko salisa bino nzoka ba utene ko zo bakisi na bango ba magie na bango ba bimpanganza na bango na ba Londres na ba Inde tina ba Paris kuna après baye ko kosela Yesu makambo yanga na lobaka ne ba kosela Yesu makambo bato bazolanda ngai bokanisa te ke biso a nde totanga oyo tozofinga Yesu te parce que Yesu aza motindami ya Nzambe mpona mindele fumuki mbango aza motindami ya Nzambe mpona bayindo
Bouddha aza motinami ya nzambe mpona bato kuna ya Asie. Allah to nani Mahomet aza motinami ya nzambe mpona ba-Arabe. Donc bango ne surtout baza batinami ya nzambe. Ezaka nzambe azwi mwa mpeve na ye alatisi mutu wana oyo biso bengaka mwanda velela. Aya alatisi mutu songolo po akoki kokwikisa bato songolo po bato ya mabele wana balobaka munoko moko bakoloba munoko moko na ye. Donc aza na musala mingi ya kosala te mpona kokotisa maloba na ye na kambu ya mboka wana, donc peuple ya mboka wana. Donc biso tofingaka Yesu te, eza penza interdit na biso makasi kofinga Mahomet, kofinga Yesu kofinga Bouddha. Ozomona biso esengeli na biso te to kotaka makambo wana po nzambe yemoka yebi mpona nini atindaka mutu songolo na mabele songolo na eteni songolo ya mokili. Yango wana biso totosaka Yesu ndenge asala mosala na ye mpona bakote ya Bayuda. Totosaka Mahomet mpo ndenge asala mosala na ye na kote ya Baarabe. Totosaka Bouddha ndenge asala mosala na ye na kote ya Asie kuna. Donc tofingaka te tosala ndenge nazopesa eza bandakisa bato oyo baya kofingaka nde Yesu baevangeliste wana bato lokola badenilesi wana bango nde bazokende kofingaka Yesu, kofingisa Yesu. C'est un pouvoir très médiocre car il n'a jamais guéri réellement. C'est le pouvoir d'une petite batterie qui se décharge complètement après avoir guéri un seul malade. Ainsi, ce fameux pouvoir de Jésus-Christ est incapable de guérir tous les chrétiens qui sont hospitalisés à Mama Yemo. Oui, ce faux pouvoir-là est incapable de guérir le sida. Et c'est parce que Jésus est incapable, ou bien simplement parce que ceux qui pratiquent ce prétendu guérison sont des faux prophètes que le maître Jésus ne connaît pas. Mutuna, mutuna qui n'a terminé son mabe, kasi, mutuna. En d'autres termes, qu'ils sont simplement des loups vêtus en peau de mouton. Que pensez-vous? Bomoni na yani. Bolobi boni. Bino na mandaku bopesa biyano. Ya solo muta sikoti ya ngana moni pena longi ya konga lobaki boye eza pena bongo. Oh, eza pena ya solo. Tala tozomona ngo bilembo nyonso, tozomona ngo. Tu es chrétien, Jésus te donne le pouvoir de guérir les malades. On te dit que des milliers de chrétiens démunis d'argent sont hospitalisés et souffrent à l'hôpital Mama Yemo où ils n'ont rien à manger et ne sont sans argent pour acheter des médicaments et payer les frais d'hospitalisation. Ce sont tes frères en Christ. Au lieu d'aller tout droit sauver tous ces chrétiens malades, tu préfères aller jouer ta comédie de guérison miracle au pont Kassavubu, à l'esplanade du palais du peuple. Oui, Denis Lessi. Donc, à travers yo, nazo tchana kombono po yo mutozo linga mingi ko bimaka ko ya ko kosaka batu ko lambaka batu uzo ningi mukwana loba ko sa pena elumpala la so moni kote mayo e baluki ok ko to do skona batu wa landa yo so baza mahele na batu na mona ba ocha ba commenter na Facebook wana aya solo penda uza musai na nzambe kosaka na musai na nzambe te na tala degré ya buzoberi penda oya solo penda ya moyo esengeli na Denis Lessi ngana za muta miracle na moni ene balakisi azo chabo simba television sika boye okobik en tout cas ya solo penda to komaka bazoba ngai te po ngai bana na kola bana na botama koko na ngai lakisanga nzela ya fumungi mbango po yemo pe azalaki mokangami na fumungi mbango na 1921 donc ye ayebi kutu nzela wana te tokozonga kote kuna sima po tokota na pe makambo ya mbangu ne tozomona wa makambo ezoleka mikolo oyo. Bon, totata manana kotanga. Esengela bango ba Denis Lessi à travers Denis Lessi ba tumususo nyo surtout ba kosa bato na kausi pota na salibo. Esengela bino boke no sala ngo na Mama Yemo. Na someli kingandi mutuka na salibo. Siko mbongo na bino bozula ngo. Yango to mona preuve pena la puis que boya kozoka biloko na bino na poto ba bato ba pesa bino imagi
après bapesi bino mbongo boke botongi après boke on a kausi no na poto yo osomela mutuka ya 35 000 ya 20 000 ya 30 000 sikombongo ni uzulangwa yoko pasteur siko pasteur donc elakisi so la mungina tongo mbongo ekitina na mbeto na yo mbongo ekitili yo na mbeto okosomela bato bamituka elakisi ke mbongo wana ozokango esika moko boye na molili ndenge ya mabe esenge na yo mpo okende mpe na mama yemo oke kosombela bato nyonso bakisi na mama yemo mpe pharmacie ezalaka kuna osalisi bato obikisi bango osambeleli bango osombeli bango bakisi opesi okoti mpe na zando mpe eza mosika te okoti mpe na zando osombeli bango babilia mpo balia basepela kasi kopesaka mutu songolo moko mutuka mpo na ngai namoni yango sala keba. Et ce n'est pas sérieux, non, monsieur l'évangéliste, allez à Mama Emo, oui, allez à Mama Emo, puisque chez vous, en Occident, il n'y a plus de malades à guérir. Donc, bateau va ça, bateau na ba magie, banini baza awa na Europe. Bango va ça, bango bimpanganza wana, pambate, baya ko lali sabiso pongi, baya ko kuzongisa biso simapo. Nzembo oto uto yemba aya mvita mpulusu esala te omoni tina ni balingaka te biso batu oyo tobundela mboka na ndenga solo na ndenga mabele na ndenga munoko mboka balingaka te mpo ani todondwa po omoni banzembo boye soki mutu na limboli yango tina suka makambo nyonso tu omoni nzembo oyo nakosalela yango mpe émission momimo omoni ntango na kolimbola yango malamu mwa bato nkama ya bato balandaka ngai soki bayoki yango bakovilila madiela bakobongola makanisi na bango sikoyo soki bato bayoki nga 1 millier de personnes bayoki ngai bango nyonso tu 1 millier de personnes tokokozwa quelques centaines oyo bakoyokelanga bakobongola vilula madiela nde toloba na Kikongo bakobongola makanisi na bango parce que pamba te nzembo oyo ezokoloba makambo ya solo mpenza oyo esengeli mutu asalela po na lobiko na ye mpe na lobiko ya bana na ye po biso na bwili ya Kongo mosala oyo tosala yango mpo na biso te tosala yango mpo na bana na nga te po nga na bana na nga tozwa deja na kati ya bwili ya Kongo tosala yango mpo na bato bakoya nsima bomengo oyo koya na kachopa ya lelo ya lobi eza nango ya nga te nga na osalaka mosala na ngai donc omoni bato oyo bayebi ke bato oyo donc bamindele bayebi ke foto tinda bato oyo biso obengaka le mbwa za tante le chien de l'ennemi donc baennemi batindi bambwa na bango baya kolalisaka bino pongi pamba te lobi bango bafungola misu te so bafungoli misu buzoba na bango ekomonana lokuta na bango ekomonana mwaye balia susu lumeya to bazongisa biso susu nsima na kachopa eza te ndenge baarabe batelema bachinois batelema baindien batelema etiyeleka biso bato bayindo toza kaka na nsima pamba te tozali koyokela mindele na bambwa na bango badenilis. Allez à Mama Emo, non pas pour aller guérir ou des malades, un ou des malades, mais pour guérir tous les 2000 chrétiens qui sont malades à Mama Emo. Pourquoi? Pourquoi avez-vous peur d'aller guérir miraculeusement tous ces chrétiens qui souffrent à Mama Emo? Tout le monde tourne. On a nini? Pour nini te bokenda kobikisa na makamu isi nyonso miraculeusement donc na makamu isi nyonso biso na Kikongo tobengi bimangu poni boke kosala bimangu na bino te kuna pai bakretien batondi kuna de milliers esengeli moko te mibale te kasi de milliers de poso oke na moko eza kaka mutu bosalaki mission na bino yokana kota na hôpital kuna mwa 2 jours 3 jours simanga na Orlando na yeko bikiso kuna yango balobi ke nyonso bakretien nyonso bazawa esengeli nyonso bokoti na Mama Emo bozwi bakretien nyonso tout bosangisi bango wana ali bobikisi bango nyonso mbala moko. Vous avez peur parce que dans votre fort intérieur vous savez que votre pouvoir est une mascarade qui est tout à fait incapable de guérir ces malades, car vous n'avez qu'un pouvoir de mascarade de bas étage qui ne vient pas de Jésus. Vous voyez, na kati pena na kati na bino na fort intérieur na bino na kati na bino pena boyebi ke bokoko na bino kosala eloko te boza na bino na
nguya mon côté pouvoir donc nguya vous en avez un nguya mon côté nguya na bino na eza ngaka ya oyo ka bozo chaba na miso mascarade mascarade ils en ont ba flou bozo putulu donc voilà mascarade na Congo ici putulu to tompolo to ici to fufu ils appellent poudre na Congo fufu donc bozo kosa ba fufu pamba pa ko longi bozo kosa ba tu po boyebi ke bokona mino sala ngote ale bokesi koyo kosa kosa ba no makamna bino bozo kosa ba to ke wuti pa fumu Yesu tala lokuta na bino ndenge bena ezali bozo ko bimisa ngona miso ya batu nyonso. Mais vous n'allez quand même pas nous dire que Jésus vous a donné le pouvoir de guérison et que ce pouvoir est incapable de guérir les 2000 chrétiens hospitalisés à l'hôpital Mama et moi. Non, monsieur l'évangéliste, ce n'est pas Jésus qui est mis en cause. Mais c'est plutôt les grands farceurs et les misérables croyants. Donc, c'est Alio, et puis les grands farceurs, c'est vous, les pauvres misérables, c'est ces pauvres négro-africains naïfs qui croient à tes bobards car tu as réussi à inoptiser et ainsi à lui faire prendre ta fumée pour de la lumière. Donc, donc, aux yeux, aux accès Boutou, dans tout le basque, la tradition littéraire, aux accès Boutou, aux autres besoin ils amoy. Aux accès Boutou, Boutou, au lieu de talamoy yamwana, donc, avez-vous guéri tous les malades chez vous en Occident? Vous n'avez plus de paralytiques chez vous. Comment se faut-il que vous laissez vos propres malades et prétendre seulement venir guérir les nôtres? Donc, dans notre toile, aïko yeko la Yesu, aïko kota ba livre, aïko sala ba nini ba mboza tanto wana. Pour la nité, ba mindele ba tinda la bino awa, to mindele o ba yaka en Afrique, o to yena pouvoir de guérison, to yebo. Pour la nité bo big sa ba bo kolonio so etondi ana mboka mindele. Bo yaka en Afrique. Donc ce que vous en avez comme bo ya o sala, on a besoin d'intérêt. Biso ba to yebi mindele, o to va na ba mvula, to yebi ke mindele so ba pesi à droite, à pesi na gauche, à récupérer na droite. Ayaka pambate. Yaki pambate, kamata, ma. Mindele ayaka pambate. Vous prenez les noirs pour vos cobayes d'essai pour tester vos pouvoirs magiques, pour tester les effets de votre sida. Tout dit, est-ce que vous avez tout le monde lokola neti ngulu na bino donc pour ba cochon cobaye donc bato vous avez ko salela sikoyo est-ce que boyaka ngo pour na kutala bakamuna bino ya sida to boya ko sala nini tout ni mutu no bino ngo pesa bien wana to silisi na mukanda na biso ya misa to siko to koti na mukanda na biso ya mine bengi les paralytiques marchent to koti na nzela na biso ya mine to ti kota munzela ya les paralytiques marchent. Les paralytiques, donc, biso na Congo, to benga bon, bikata, coca, eza na Congo. So babino coca, eza kama finga te. Moni coca, moni muto atamula na se, yo na benga coca. To okena Congo la fois, benga bon kikata. Kikata po azotamula na makolo na maboko. Benga ngo kikata, tamula na makolo na maboko, quatre pieds ou 4 jambes, je ne sais pas. Donc, on va bien là, qui quatre. Mais ce qu'on a qui Congo, coca na toloba coca ezaka lingala déjà qui Congo, coca na qui Congo là ici, kokita. Donc coca, c'est kita. Ce que muto atamulaka na c'est donc bien que coca. Donc yé tambula na c'est coca. Donc paralytique wana donc marche. Donc les paralytiques marchent coca beti diata. Donc balobio Coca a télémi. Coca télémi. Donc, nous avons Coca télémi. Donc, le magicien est capable d'invoquer des esprits et les infuser dans un paralytique et forcer ce dernier à se lever
et à marcher sous les cris de Alléluia, Amen. Koka, donc, ça il a bimpanganza, donc, magicien, on a son azo bimpanganza, bokeh na magicien. Donc, magicien, on a siko, on va ça la nini, invoquer, minimum na bango, et, kotisi yango, na koka, et, tindi bango na makasi nyo surtout, makasi nyo surtout, telema, tambula, na kati na bazoganga, Alléluia, Alléluia, Amen, Amen. Dommage qu'après la fin de sa campagne, lorsque l'évangéliste et magicien rentre chez lui, il retire ses esprits qui ont soutenu les paralytiques à marcher. Ils allaient pas si mingi penza solo, donc ils allaient dommage, donc pas si mingi, na sima ya kosala ya solo milulu wana, milulu donc campagne, na sima ya milulu wana. Donc évangéliste wana, donc tata wana ya bimpanganza wana, tanga ozonge pa na ye, azongeli, alongoli penda molimo na ye wana atiaki epa ya koka wana donc paralytique wana po atambola. Car ce sont ces mêmes esprits que ces évangélistes et magiciens ira se servir ailleurs dans ces comédies de guérison miracle. Pambate ezali kaka moni azimolimo wana, donc oya bimpanganza wana atie na koka wana. Tango koka wana otambula ake na ndaku na ye, tango ye tata wana bimpanganza donc évangéliste kuta wana tango okoma na ndaku na ye abendi sikoyo donc PV wana molimo wana oya atiaki pa ya koka wana. Tango kobenda PV wana atiaki pa ya koka wana omona alongoli wana nzoto na ye. Les pauvres paralytiques s'effondrent et reprend son ancien état. Les ignorants disent alors que ces paralytiques avaient été guéris et marchaient, mais ayant commis de nouveaux péchés, il est redevenu paralytique. Tant y a benda, mpeve wana oya mabe wana, oya magicien wana, donc évangéliste wana, alongoli mpeve ne pa ya koka wana. Mona koka na tanga okoma na ndaku na bango, azongeli na yesusu ki koka na ye. Donc azongeli su ki koka. Dans azongeli koka na ye, siko bazoba ba ignorant. Donc bato bazana mpeve ya nzimbuku su. Biso benga na kikongo mpeve ya nzimbuku su. O bazana molimo ya buzoba ya kubunga nzela. Donc ba ignorant. Bango siko ba loba nini te, moni koka oyo, asali su masumu, asali masumu. Yango na zongeli na ye susu, donc azongi na ye su koka. Zoka magicien wana mutu alongola ki mpeve wana. Donc asali la ngona batu nyoso soka ya chepa na yo batu ba moni ale. Pour la yeso mode soka sali la temisi mutu moko. Batu bazalaki un millier de personnes ba moni. A gagné 500. Donc azu 500 a cheba ona saki na ye. Allez 500 na mususu tant mususu ozo bango te tant mususu pa ozo bango. Mais tant ko kana ozo ngana ndako na ye. Batu ba oloba nini mususu bazo bana baloba quoi tant ba kena koyebisa ye tata on évangéliste. Tata évangéliste aloba c'est que alingaki kindoki na ye kaka azongeli kindoki na ye ale. Batu bakomi siko koyina suko kana azongeli kindoki. Isika tana ndako na monta mususu bazo pesa ye. Moi kiti tant mususu alaki na projet osombele vélo. Mona ba boye azandoki boye na boye. Moi osombele su vélo ezate pamate atambolaki bakomi seli suko kanzoka tata wana mutawo sala ba bimpanganza wana. Et voilà les pauvres paralytiques devenus tout honteux, et malheureux car il sait que tout le monde le prend maintenant pour un pécheur sauvé, ensuite rejeté par Dieu. Donc, batona ne surtout, moni sikoyo, tata wana sikoyo, to koka wana sikoyo, akomi na mawa, pe soni pe mawa, parce que pour pambate, batu nyonso, bazo kozwa esko kwa mutama sumu, pe babuaki ye na nzambe. Babwaki ye na nzambe pambate azongeli susu masumu na ye. Alors qu'il a simplement été l'objet d'une grande tromperie par un agent néocolonialisme déguisé en serviteur de Jésus. La solo pambate po azalaki nekaka mutu basaleli. Donc mutu basaleli na mutu wana na mundele wana to na mutu wana outeki na poto putuki pambate aya kosala musala na ye déguisé en serviteur de Dieu po aya kosala musala na kolalisa bato pongi. Bomoni bandeko na ngai ndenge nini koka azalaki koka atelemaki kasi ntango ake kozongela masumu azongi koka. Moni makambo oyo basalaka ya kokosaka bato
pamba te bato mingi bamona soka boti mwana zana mwambeba nzoto mona kuma benga endoki bato wana basala makambo wana yango to mona bato bele na nzela ba shege ba nani tout ça mutaza ilongi mabe hein aza ilongi mabe allez balobi ke o azandoki mutaza boy bato wana siko to sili nzela na so ya mine to koti na nzela na so ya mitano la guérison par la foi asko longa konga olakisa mino catégorie akolakisa bino penza ya solo penza ndenge nini okoki kobika na molimo ngasi natangaki nayebi nyonso eza na kati kasi esenge natangela bino pamba te makambo ya solo ezali awa komona ke vraie anticipation pena longi akongo asala awa na 1991 asala pena baanticipation makambo nyonso tokomona lelo donc tokokota awa bongo solo bongo pena bokomona ndenge nini bato wana bakosa bino ndenge nini yo moko mpe kokozwa lobiko kaka na molimo donc la guérison par la foi lobiko na kondima donc buka buka kimbevo donc minu kia buka kimbevo minu elakisi la foi buka elakisi ko guérir kimbevo elakisi bokona awa toyaka ona kotanga kasi tomoni loko to yipe kolakisa bana ba Congo ki Congo koti pe tolakisi pamba te bayebaka guérison par la foi buka kimbevo minu kia buka kimbevo wana ngana balona na nene na ngai kasi na Congo soni ezali ezana ba komango pena phrase bien construite na Congo donc simbi bia kimbuki donc zomona simbi bia kimbuki za pe mila mongo biso na bulia ko sala simbi bia kimbuki buka kimbevo nganga buka donc nganga buka monita biso to kola biso bana kimba tseki kingasani njili tuzomona okay tunakipa nganga buka nakipa nganga buka biso hapa toyeba ki banganga buka donc nganga buka elakisi guérisseur nganga buka donc ya solo penda bambuta na bayaya tozotanga sikoyo awa guérison l'eau peut vous guérir si en la buvant vous avez une foi ferme et inébranlable que vous allez guérir. De la même façon, lorsque à base de tout merveille qu'on vous a raconté au sujet de tel évangéliste, si vous allez à la campagne d'évangélisation avec une foi ferme, que vous serez guéri. Vous pouvez aussi obtenir une vraie guérison. Moni awa walibike na kondimana yo kaka ya pamba ozika la mayo sambelongo pena na kondimana yo ya solo pena bambuta na bayaya okozwa lobiko kaka na mayo wana omoni biso na buli ya Kongo balakisaka biso teke o kende sala biso na buli ya Kongo balakisaka biso kaka kino lamuka na 4h du matin sala ba nini bakisombe na yo donc ba chaîne de prière na yo pendant mikolo misatu pona likambo songolo pakala banda kola boya 4h sokola sala boye dizala pa na lobiko za na kondima sambela boye okozwa lobiko pe omona makambo nyonso ekosimba balakisa biso to kendo kende pa songolo pakala acha yo loboko acha yo boye asalo boye to kende pa mutu songolo non biso balakisa biso ndenge nini yo moko okoki kosala po obiyango longa ke ngwatseli pe bino okoki kobika kaka te po mutu songolo pakala salo me yo moko olimisi bandeko na mera mwa mai mpona moni mwa nzela ebandi kosala mwa kokoso matondo bambuta na bayaya nalata maneti kokoso te na mai nazali kotanga tosalaka mwa boye po à la base nazalaka mpe moto asekisaka nalinga kosekisa bato mingi yango bomonaka natiaka mwa so na bibi wana kota na comédie ya bosekebele kuna yango natiaka mwa tout ça donc balobi na biso balonga konga lobi okoki kobika na yo moko esengeli na yo kaka te okende epai ya moto songolo pakala oyo bakosaka bino donc voilà. Donc, vous pouvez aussi obtenir une vraie guérison. Non, pas par le pouvoir de l'évangéliste ni de Jésus, mais simplement par le pouvoir de votre propre esprit. Pouvoir déclenché par votre foi intense. Nakondima na yo ya solo. Moni bamuta na ya mokili oyo, mabele oyo, univers oyo, galaxie na biso oyo, lo yalungulu na biso oyo na Kongo. Ozomona soki eza équilibré donc la nature est équilibrée soki oza na bosolo bambuta na bayaya
soki oza na bosolo mabe ekoyela yo te ata mabe ekoyela yo kasi soki oza na bosolo olamuki na tongo osambeli nzambe na yo baprincipe mosusu ezali ya koyeba kosambela sino mopepe ya mai ya moi biloko wana nyonso to fo ya na bunduli ya kongo so ya na bunduli ya kongo okoyekola ngo ndenge nini basalelaka ngo donc ozwi équilibre no ya journée obandi kosambela soki moto alukaki yo mabe wana ezongela ye moko mpo mokili eza équilibré soki motu yo oza na molili te mpo mabe ya ovandaka esika mabe ezali soki oza peto oza na mwanda avelela kati na yo oza peto oyeba malamu ke mabe moyen ya kovanda kati na yo eza te soki moto aye olukilo mabe wana eza na esika ekovanda te esala nini ekozonga ntango ezonga mpa ya moto oyo atindaki yango ozomona mpo okozala no malamu me bata mokili nzinga esika na epai na epai ntango mosusu moto ayebi yo te kasi alukelo mabe nga nayebi mutu moko nayebi na ngai ye te toyebani na biso te tolekaka kaka na ye aleki nga naleki na ngai me mutu wana nzoka alingaka nde kaka nga te nayebi te soki mpona nini ntango mosusu ayoka lisolo moko boye nga obie ndenge nini me ayebi nga te kasi amonaka nde kaka donc asepelaka nde kaka na nga te nayebi te soki mpona nini kaka bakulu nde basalaka ozotambola noka na nzela bokutani mpe na arrêt de bus nayebi te soki makasi nini esalaki ye soki eloko nini esalaki ye apuseli pembeni na ngo mbuta ndenge nini oza malamu wana bien mbuta limbisa ngai nalimbisa mpona nini o te mbuta nayebi te eloko nini esalaka nga kaka nakanisi loko kaka mabe me ntango namoni yo pembeni na nga nayebi te eloko moko etindi nga ezolakisa nga ke oza no mutu malamu kaka na levidi kaka ndenge wana kaka na lepamba kaka ndenge wana olingaka nonga te mbuta naboyi na nga kaka koloba me donc nasengi yo kaka bolimbisa nga kaka abondi sikoyo otalisanga omoni mokolo moko boye tozalaki esika moko acte moko esala moko boye epesinga babilembo wana naye kocomprendre ntango na comprendre sikoyo naye komona ke donc moto oyo azalaki na likambo na nga sikoyo ntango ayebisi nga nde naye komona me ngai moko nayebai na nga te ntango ayebisi nga naye komona asengi nga bolimbisi tosololi tusa bon eleka nango pamba te mabe na ye azalukela nga ekutaki nga na mabe te ezongeli nango ye moko yango moni aya kosolisa nga ndenge wana yango wana bandeko ntango oza na bondimi na yo ya makasi oza na motu mabe te osala motu mabe te ofukami obandi kosambela obandi kosenga na makulu okomona meme kaka ozalaki na likambo ozalaki na mpo omoni bokono biso tokokosaka bato te omoni soki oza na bokono na nzoto oza na bokono na nzoto kimenga obie makambo ebele kaka obie motema obie libumu obie nini osambeli nsima nango ke pa monganga pa nganga buka guérisseur ye osambeli mpona bokono eza kati na yo osambeli mpe mpona monganga wana akosimba yo azala peve ya tata nzambe kitela ye asalisa yo amona eloko ezotungisa yo ntango okepa monganga wana asaleli yo tusa parce que makambo mosusu ezalaka na kimpeve kasi obuka mona kimpeve donc oza guérison na kimpeve kasi ntango yango ebongwani na musuni il faut okende mpe na musuni mpe baguérir yango alors matière basalisa yango kaka na matière musuni basalisa yango kaka na kimusuni yango wana esengaka fo okende na mutu oyo nzambe atia likabo wana mpo moto nyonso tu te aza na likabo wana ya kozala nganga buka ya kozala guérisseur donc fo okende mpa motu oyo nzambe atia likabo wana kati na ye nzambe ya ngangu oyo totoyemba na nzembo oyo peve ya ngangu oyo ekita na motu wana mpo ye asalisa yo ezalaka bongo soko obuki yango na kimpeve ale oke sikoyo pa ye na kimusuni baki kosalisa yo okomona makambo nyonso tu wana ekosalama nango soko omoni motungisi eza na libota boye mwana boye mwana aza bampeve moko ezotungisa yo moko kaka okoki kosilisa makambo wana nyonso kasi esengeli na yo kozala peto. Un vrai sage vous le dira alors que ce n'est pas moi qui te guérit, mais ta propre foi, ferme et inébranlable. Mwana minu kiaku kiku niakisi. Balobi ke mwana kondimana yo nde yangwana ebikisi yo. Bandeli lisusu mwana minu kiaku kiku niakisi.
kondima na yo nde ebikisi yo. Donc wana to koti siko na guérison par la foi to solution ngo ko to koti na nzela na biso ya sam ya nini mitano ya motoba. Donc les messagers de Dieu et les miracles. Donc batinda mina nzambe pe makamu si o biso na kikongo to lobi tu mwanzambi yebi mango bimango tu mwanzambi yebi mango. Les messagers de Dieu et les miracles. Ntumwa nzambi ye bimango. Motinda mina nzambe na makamwisi. Dieu est esprit. L'homme est un esprit vêtu d'un corps. Bosana yeke longa konga kota yepe déjà awa na nzela nso ya motoba kasi na uti déjà ko anticiper pona koloba likambo etali molimo na mosuni. L'esprit divin qui est en l'homme est doté de toutes les potentialités de pouvoir divin. Par une bonne discipline spirituelle soutenue pendant longtemps, l'homme arrive petit à petit à épanouir ses différentes facultés intérieures, intuition, clairvoyance, guérison, lévitation, etc. etc. Alors, tu as dit que tu as dit que tu pamba tena uti koloba nyonso o natangi ana uti de koloba mokuna pamba tena mitangela yi mukando ya lo makanisi deja yela ngana loba pourtant fallait na tanga nanu awa na loba. Dieu est esprit nzambaza molimo. L'homme est un esprit vêtu d'un corps. Nzam mutu pa zaka molimo e lati nzoto po mutu po ya robota ma ya molimo e kiti ne e lati nzoto. L'esprit divin et qui est en l'homme donc molimo ya tata nzambe o ezana katsa mutu est doté de toutes les potentialités. Et donc, il y a Molimo. Donc, est doté de toutes les potentialités de pouvoir divin. Molimo, il y a solo, donc Molimo, il y a moins d'avec, donc Molimo avec Saint-Esprit, donc disons. Par une bonne discipline spirituelle, ce que vous appelez il y a solo, il y a Volenda, Kotosa pena mibeko, solo, penza, il y a spiritualité. L'homme arrive petit à petit mutu ayaka malembe ko s'épanouir ko sepela solo bongo pena na s'épanouir avec s'épanouir ses différentes facultés intérieures solo bongo pena ayaka pena solo bongo pena ko kola na molimo ndenge na ndenge oiza kati na ye. Intuition clairvoyante. Donc, ko yeba ko kamba donc ko zana ba nina malamu donc ba makanisi ya malamu ko mimona clairvoyante ko mona makambo liboso ko bikisa donc moni ekechiri bongo na bongo bonso bobo. Depuis la plus haute antiquité, Dieu envoyait toujours ses messagers aux hommes de toutes les races, de tous les continents, sous tous les cieux. Nsakunevunda, Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet, ne Kodimpoanga, ne Mbakala Nzondo, Bongo na Bongo, etc. et Ibobo et Ibobo. Banda Kalakala, donc Banda Kalakala ya solo bongo penza, tatanzambe mokili, atindaka, batinda minae, na batu, ya loposo nyonso, na batu nyonso, na mokili. Donc, na beteni nyonso ya mokili. Na wana to monaka sous tous les cieux. Na beteni nyonso ya mokili oyo eza na se ya mokili oyo ya se. To mona ntsaku ne vunda. Donc wana maji na biso ntsaku ne vunda, wana biso ba Congo. Ntsaku ne vunda, to moni Moïse pona ba bata Yahweh, to moni Bouddha pona bazi, to moni Jésus pona na mindele, to moni Mahomet pona ba Arab, to moni ne Kodimpoanga pona ba Congo, to pe pona ba Indo nyonso, to moni ne bakala nzondo. Ne bakala nzondo, ya solo mo pena yi paza maji na biso ko banda na Zimbabwe ti kuna pa ya bande ko na ba luba. Donc ne bakala nzondo. Yana ba maji wana tutangi wana ntsaku ne vunda, ba Moïse wana so to moni to za batu balati poso, ba mpeve elati nzoto kasi ba na soto yo sala mo to benga mo ba mage o ba longola ka batu sika boye ntsaku ne vunda
balongolaka bato esuka boye baye na bango bakambi bato wana baye na bango esika songolo pakala batwadisi bango balakisi bango kotambola boye na mokili eloko ezali koya ekozala boye esengeli na bino bomilengele boye voilà. Donc bato wana bayaka tata nzambe alataka bango alakisi bango nzela ndenge bakokamba basongolo pakala. Suivant la tâche de l'ère assignée par Dieu, certains messagers de Dieu sont apparus comme des prophètes, des réformateurs, des grands guerriers luttant pour la justice, les instructeurs, des grands libérateurs de peuple, des savants, des grands guérisseurs, bref, des sauveurs du monde dans tous les domaines de la vie. Moni, Mao Tse-tung, David Ben Gurion nazi, bango sikoyo bazala kola bato tatanza batinda pona mboka na bango baya osikola mboka na bango baya bongisa mboka na bango baya mayele donc bayaka na banzoto nyonso tout oyo esengeli pona kobongisa bato ya mboka. Tous les messagers de Dieu sur la terre ne viennent pas pour accomplir un même travail, car chaque messager a sa mission particulière. Celui-ci pour guérir les malades, celui-là pour venir réformer la société et donner un souffle nouveau à la nation, etc. etc. Celui-ci pour guérir les malades, celui-là pour venir réformer la société et donner un souffle nouveau à la nation. Tous les messagers de Dieu travaillent sous la direction de l'Esprit divin qui envoie sa puissance dans la direction particulière conformément à la mission du messager. C'est le même Esprit divin qui travaille et qui produit des œuvres différentes suivant la mission de chaque messager à son époque. Ainsi, Nsakunevunda, Zulu Shaka, Shaka Zulu, et Nekori Mpwanga n'avaient pas la même mission, quoique guidés tous par le même esprit de Tata Nzambi Mpungu. Ya solo bongo binato komona, Nsakunevunda, Zulu Shaka, Shaka Zulu, oh, Batimukimba Bayebi, et Nekori Mpwanga, oh, biso binato yekola makasi, na bundu ya Congo, batu oyo balingi boye ba Nekori Mpwanga, et c'est na bino boza na Belgique boya na chaussée de Wavre numéro 78 jiko Mbanza Yenge na Matonge Pedenam. Oui na Matonge na Pedenam na Port de Namir na néerlandais to bengi Namsport. Boye kuna isika bia solo bongo bina boko yekola ne Kodi Mpwanga. Donc bangonyo surtout bayaka na lolenge moko te pona kosalisa mokili malgré que ya solo penda ke ya solo penza bayaka pena na molimo ya Tata Nzambe. Ainsi, en Israël, par exemple, Jean-Baptiste et Jésus n'avaient pas la même mission, quoique guidés tous deux par le même esprit divin. Jésus faisait des miracles, tandis que Jean-Baptiste ne faisait aucun miracle. Majorité, na Congo, to na Kachopa, yebi ya Yesu bamira oh Yesu asala oh boy na boy ya fumugimbango bayebi na bango mingi te na Kachopa donc Afrique mobimba bayebi na bango makambo ne Kodi Mpwanga salate bayebi na bango makambo ne Mbemba Zulu salate bayebi na bango makambo ne Bweta Mbongo asalate bayebi na bango makambo oh Mbuta Macho asalate bayebi na bango makambo oyo ne Vitakanga asalate yangwana pona longa batu convaincre bango fo la kisabango ou pesa bandakisa oh on bayebi on moni semi ne mavouimba nkosi azongela kaka mingi Jésus po batu mingi bayebi faisait aucun miracle. Pourtant Jésus disait que tous les prophètes de Dieu venus en Israël, Jean-Baptiste était le plus grand, lui qui ne faisait pas de miracles. Mais voilà, maintenant que l'Afrique est envahie par des évangélistes et magiciens qui prônent que l'Esprit de Dieu égale guérison, miracle. De cette façon, il limite les possibilités d'action de l'Esprit de Dieu et déforme ainsi la compréhension des négro-africaines qui cessent alors de voir le doigt
de Dieu dans toute autre œuvre salvatrice du monde. Car désormais pour eux, Dieu égale guérison, miracle. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Dieu, c'est infiniment plus que cela. Cette déformation risque un jour de pousser les négros africains à ne pas reconnaître et suivre un grand messager que Dieu leur envoie. Simplement parce que ce messager est un réformateur social, un savant, un guerrier ou un Jean-Baptiste auquel Dieu n'a pas autorisé de venir faire des miracles. Vous moni awa babuta na waya ata na tangaki awa na zonga ki mingi na te na biso ndenge na buta olo bambaleleki. Vous moni mpeve oyo biso to sala kati na biso wa makesa. Tant nazo wa makesa nazo baka bunduli ya Kongo te. Nazo ba mutu nyonso tu oyo na kati na ye to na bitumba na ye azo bundela mabele po azo linga mboka etombo. Omoni awa mpe batata nzambe esalaki na longi ya Kongo aye ko sala bunduli ya Kongo. Ko sala ngote po aye ko zongisa ngo po bunduli ya Kongo banda ba Kongo bazala, banda ba Indo bazala. Po Kongo eza tata nzambe. Alors ye mpe vana ko sala ye aye ko zongisa biso makambo nyonso tu oyo. Tanga zongisa biso makambo nyonso tu. Tobandi komona makambo lolenge mususu. Tant tobandi komona makambo lolenge mususu, molimo na biso efungwami. Eloko ba ne balobaka na batamukili, ba commun des mortels, ba fongoli yo lisu ya misato. Ko fongola lisu ya misato ezali kaka okomi clairvoyant, ndenge na utako tanga tout à l'heure, clairvoyance. Okomi komona makambo na lolenge mususu. Soki olandinga malamu bana bana otanga mukando yo tina suka okomona okomi clairvoyant. Okomona makambo lolenge mususu. Clairvoyance wane koti kati na yo etinda yo fungula misu efungula lisu no ya misato nene otoko loba. Obona omona makambo lolenge mususu. Na yango wana tata nzambe acha molimo kati na biso. Tomoni bandeko na mabele na biso ya Kongo to ya Kachopa. Tozo sala eloko te. Tozo zela kaka gouvernement donc mayala esala makambo. Kasi ngai ndenge nazomona makambo ndenge ezokende ata tosali ndenge nini bato wana ndenge na utotanga awa bamindele balesa bango balalisa bango pongi bakoma bambwaza tantu na biso les chiens de l'ennemi na biso bazoya kolalisa biso pongi. Omona mutu na kati église ndenge longi ya Kongo uti kokoma aza na potentialité ebele kasi balalisa pongi na miracle. Ndenge ye aye batako sala ezate mayele na ye nyonso en toute son intelligence omona mutu asana ba capacité belé ya ko développer makambe belé kasi alali pongi azinyo soto wana che azozela yezo sa ile miracle azozela nzamba sa ile miracle nzambe asala aka pa bato bazosala yango biso ba Kongo clairvoyance ya ba Kongo wana yalike balobake sala sambila i bana mapasa. Kosala na kosambela eza bana mapasa. Soki ozosambela ozosala te okozwa eloko te. Na yango na bandeko na ngai nayaki awa ntango natangi teni oyo nayebiki ndenge nazotatamana nayebiki na suka makambo minene soki eza oyo longi ya Kongo kasi esengela telema na moke. Ndenge toza awa biso na Kachopa na diaspora ndenge nalobaki soki moko na biso ake na Kachopa aza na kapasité ya ozwa bato mibale na misala. Bato mibale na misala ezaka lokwa ake to mosusu mutu akokengela lopango, to mosusu mutu akosalisa mpona kosokola bilamba to mpona kokengela lopango. Ndenge tomonaka ezalaka. Marge baaktualité ezoleka mikolo. Kasi na bato mibale wana kaka kozwi na mosala soki biso nyonso tu tozongi 6 millions ndenge nalobaki. Donc toza na kapasité ya kozwa 12 millions ya bato totie na misala. Balongwe na chômage. Pambate, toza na kapasité wana ya ko créer misala na mboka. Pona nini na lobi bongo. Na zwi ndakisaka ya mindele. Tozomona ba compagnie mingi, ba compagnie mingi oyo eza ana poto. E salama nango na l'état te.
et salama ngona l'état te bandeko na ngai ezaka mindele o ya moko moko o bakendaka na kachopa na Afrique o bakendaka na Asie o bakendaka na Chine no wapi bamboka bene na Amérique tango bake kuna bango bayibaka bayibi mabele bayibi bambongo ne bazali kotinda awa bana na bango to bandeko na bango to bango moko baye kofungola ba sala awa pe babandi kosala babandi kocréer babandi kosala nde basociété oyo tomonaka ya minene na nakopesaka ndakisa moko to mibale oyo nga nayebi na kompani moko ya transport mpo nga nasala na secteur wana type moko boye azalaka na limité bato nyonso bayebi na limité entre 7e et 14e na bosani azala koteka mituka ya basoda badiru wana tomona diru bamilitaire wana so boke na limité na ntango akala bato oyo bana mangwele nyonso bayebi yango type wana azala koteka mituka na limité azala kosomba awa ake nango kuna ake kotya kuna na limité ntango wana na Kasai kuna chikape yo renye omoni bakamion ezokende na chikape ezokota bazamba banini type wana asala mbongo na ndenge moko osakana te ntango asali mbongo mbongo wana nyonso to babénéfice nyonso azala oya awa na Belgique afongola mpe compagnie ya transport awa eza baciterne mingi omona nkomona yango transport vervac ye asalaka mi batransport na baammoniac na bapétrole donc na secteur ya baproduit dangereux donc ADR en fait. Alors type wana akoma na mbongo ya kosakana te akoma na société ebele akozala plus de 1000 chauffeurs wana kaka ba chauffeur donc wana oyo engagé direct bongo indirect siko donc na yango bandeko ndenge toza awa na mboka ya bapaya biso moko pe tokoki pe kofungola ba société na Afrique tolongoli mpe bato na chômage mpo so tozela kaka l'état sala boye kanambe chilombo boye na boye toza mpe na nguya wana te lendo ngangu nde tokotanga na nzambo ya koinfluence bato wana kasi soki tokomi na basociété tokomozwa bato na misala tokomosala boye a partir ya bato ya misala oyo tozo koengage même si toza na biso réparti mutu na coin na ye parce que tokokaka na biso koyokana te neti baindien bachinois nde bayokana toloba ngo ya solo ne bapakistanais bayokanaka bazwi mbongo batie esika moko basali mwa coopérative basali mwa magala na moko bafongoli place to biso tokokana biso koyokana te lokola tokokaka koyokana te tokenda yango du manière individuelle donc oke bofongoli mwa atelier na ofongoli mwa esika na ofongoli mwa eloko na yo ozwi mwa 5-10 personnes ozwi mwa 5-10 personnes ozwi mwa 3-4 personnes osali bo tobandi kocréer mpo toza na potentialité so toza 80 millions d'habitants na RDC toza mpe na 80 millions ya bato ya kolesa machine à consommer eza nango kaka bapersone les humains machine à fabriquer eza nango kaka bato parce que consommation comme te matisaka mboka sans consommation eloko moko eza te donc plus toza na bato plus tokokoma bariche plus tokokoma parce que bato wana bazokonsome sikoyo tokomona biloko na biso bapakistanais bachinois bakomi kofaire consommer bacongolais bacongo biloko na bango moko est-ce que eza normal donc to réfléchir awa biso bato za libanda toyokana te mutu na mutu asala na kwai na ye na ndenge na ye tofongola baentreprise batelier de fabrication de montage tout ça tobanda kosala misala omoni tracteur awa osombi yango okende yango oke koyekola yango kuna pawo nsengo wana ebalolaka mabele tokosala yango biso moko l'état soki tolobi na ye asalela biso banzela asalaka na ye te omona mutu moko boye ezalaki na